Ouais, merci Nabino Nyoso, Bolanda Biso Nakati ya JKL Info, abonné Nabiso Nyoso Nakati ya JKL Info News. Bozo continuez toujours pour s'abonner. Merci Nabino na bosanité, na sima caméra, efficacité d'Angola. Na bosanité américain pio ensemble na kata Canada. Na bosanité Papa Dani Welo. Lelo toyeko yamba grand animateur. Donc abinisa apesa pe bakre belé. Donc Guilhem Ozindo. Donc sans plus tarder, bonjour Guilhem Ozindo. Bonjour Nande Onangai, Nena Mokwale to Kouta na Osuka, tout ça l'émission quoi. Mon bandal. Ouais. Merci vraiment. Et première fois dans l'émission Nabiso, il y a JKL Info News. Moi rappelle présentation Guilhem Ozindo, grand animateur, expliquez nan. Oza Guilhem Ozindo ya kasi Doudou Kibinda. Donc mana te kanima mudia tala mudasala mama mama. Yanselele bakundila mwana nselele ye amanwani baketu bayubilange okutambola nakati kitambo ye odakata nazolele atogolongola mwana togolongole. Ouais, merci de Bolanda kaka na bosanité trésor kama de Lille animateur na préféré yeyo yo ebi Kibinda série wana merci vraiment siko information yande nini pour na move. Vous avez préparé disque et comme une étape ni expliquer non. Ouais, disque déjà Cécile et Anna Mikili comme on écoute ce qui écoute. Et juste matin pour tu as tout ça blo mbamba tout préparer vraiment pour bayoka biso kala on va disque pour surtout c'est to longola ils le wa singa tout c'est tenga mais wa singa mais oyo za le wa disque to kolinga tout ça avec le mo ya mbango te pour bato o bazoka bango lelo banoyoka bango te biso ko bayoka biso pour cela bango le mo ya propre disque kala minute bazozo ngo donc ba décembre ba binango pour toujours banda déjà ba préparation ba clip na ya ndeko inosubi donc kala ti toujours démarrer ba bayoka coûte générique moko nga mona bogi na kati wana na nzimba Christian Luzaya de nzimba Gino Gabitu ba nzimba Luzaya de ya nani aussi ya dialo il a donné na sima mais eloko bosso zo banda na trois chansons zo banda liboso générique nzimba Christian Luzaya de nzimba Gino Gabitu ba zo kala mingi tao. Ouais, ce que écoute ils ont combien de titres? Ils ont 8 titres. Il y en a 8 titres, des génériques, il y en a 4 banzemo mususu. Mais ne ba demande zo ki ne banzemo mususu ko bakisama. Ils ont dépendre kana bateau ba singa ba demande na ba mpona ki Olga ke yape asingi su nzembo. Donc biso to bisanga no to bimisa. O ba ko senga to rapo to tseka to bimisi di bango. Ah ouais. Donc yango on a merci na bino nyoso vraiment président Doudou Bambote Belé. Donc na sepeli fort sikoyo moi qui crimoro balobi toujours les la morgue expliquez non bon on est allé le 25 ans toujours na Komoriko kota où il est na so côté de la Vélodrome koyika ba toujours kito comme na Komoriko tozala wana so nzela ville bimi nzela ya demi ya tozala le 25 ans dimanche à partir de 16h ils ambiance na bar kolela na morgue obeli opemi okufe longwe donc longwe okeyo lani batu bakenda donc yango za ba cruise ya kala mingi te na kati ya kutske ningi pezali metas zemi ya Guilhem Ozindo abotela biso Teresia abotela biso Princess ya na bango Sara nini biloko zo ya kala elalie Doudou Golage elalie Océan Diallo ambiance na bare kolela na morgue obeli opemi okufi olongo na isusu gentini ngobila kisasa engengi kinbo peto yoka mwinde azala kelengi apesa kaposa to ye Kibinda te Gino Gabitu azali to koti Kibinda te Guilhem Ozindo azali lido ateka kadendo biloko nezo ya kala mingi te. Merci. Donc mbundira takate mbundizaka mbunda bobina mbunda kala mingi te to beta nzete batu balandaka rythme batu balandaka bakri baozola bango kura sika ya kutike kuti. Merci vraiment bolandi bino moko ba information nyo se pesami donc bozela coûte donc coûte donc aussi mbakaka yango wana vraiment yango donc merci vraiment naninge to yambaki mais par rapport ya ba stade Martin na ebité moi réaction na yo au mona ndenge nini ekobeta makitoko pour fali pour pazawana héritier Watanabe fait recherche de poule
Ouais, tout le monde va tout bâtir ba martyr wana ba bonne chance na bango ya musique ya Congo na kotaki ya wenge tout tala ba bâtir ba date na bango to etala bango za musique ya wenge mais ils a 80,000 places ba basa la ba wenge te ils a kuma ki point te ils a degindarité ils a les places à 80,000 places to que notala ego matisa pe ego kitisa bato ngaka unga na lobina bato yango wana ego matisa pe ego kitisa bato mutu musu ego simba mutu musu ego simba te to tsape ba ndule misusu bobeti bato ba yeb maninga ezalaka te misusu mona bato ba yebele donc ego matisa bato pe misusu ekitisa bato mais analyse mo ebetama ke ndenge makambo yoki na show ba osala pe makambo na nko donc ba fanatique o so ba moni ba o ba sali plein ba o wana pe ba biso pe toko ya poto sala plein na ebité analyse ko to zela ba date ngo ko ka poto sala ba analyse bien bon ba date ngo ko gide to tala mikolo zo pusana mikolo zo ngasima te zo pusana le 29 koma le 25 koma le 1er koma to zo talela par rapport siko il y a 5 bons chanteurs au faire le bagi na ebité ba biso ga ba komi 5 ya fandi kimia na génération na ebité réaction na et comment ba 5 chanteurs mboko na sosala ba chanteur ebele to ebina mboko na sosala leka jésus tangi na bi soki ya chanteur soki batangi ya okoma pema akoma kale so ba komi 5 loi ya yeba ndenge ya yemba bo baninga mso ba yemba te ya na comprendre te abi 5 bon na génération na ngalo ka fale yemba bien atinze ngo mikolo ba benga komona otite ni na science fiction izo beta fort bon suna itala héritier abeta bien yemo nze mona olinga David Mangaya wala zaka ba polémique kaka ataka polémique ba chanter bazala mboko pona yo atangi na ba soleil atanga ba soleil oyo ba epatai abi ba oyo ba epatai o ba yemba na bango ba epatai atangi ba soleil atanga ki ba Lacoste pe wana ndenge oyo ba epatai na ndenge kala ne ba sino atanga ba soleil oyo ba epatai abi ba oyo ba epatai o ba yemba na bango ba epatai atangi ba soleil atanga ki ba Lacoste pe wana ndenge oyo ba epatai na ndenge kala ne ba sino ya kilelo sikoyo aoluka sikoyo 5 bon ngana otengela efali liwa bon nani petro bina file bazo gaet moto soka za na bare soka nani angoye nani susu yoka kana ye moko Jésus ozo de chanter baza bon biso muto ando na kunde pe to tikile micro mwana ko mi Jésus te dudu kibinda abose ba chanter ebele ba chanter baza na mboko ebele bon akusali ka polémique asani ka polémique donc il y a la polémique oui ça ka polémique asani ka polémique merci yo ne umuzana de mutazaga mbanga ngena mba uzoka ngote ezo beta ko je nani fali ezo beta te beta siko héritier beta te Mweke asali ka polémique. Merci vraiment tous un grand animateur bino bolandi na bosanité mama sociale balobi mama sociale na bosanité Sidonie Nzinga Trésor Kamadelil grand prêtre Amédée Nzinga na bosanité cette fois kasi Fridaouz ouais mama sociale Marie-Paul na bosanité efficacité d'angola prêtre comme na suka bambote na océan dialogue liboso ne mai boye mai puissance toujours banyombo mbayo papi malanda Jino Kabindi mutambonga kitambo marché likemba atoyi ndenge nini marché likemba zali apesi bambote apesi maître Escobar donc ye ou megate ya fimba te meso ye o baluko ko sepela donc tokutelaka le 25 to wana bandali te to wana kitambo na mabele mame bakuto ebele à partir de 16h na Komoriko wala ba to bina ex biberon tozala wana. Merci vraiment Dorcas Lubula azolanda biso à partir ya Canada na bosanité américain Pierre Nzambe na bosanité Lolo Maza na kata Jubek na bosanité Donatumbo na bosanité Amédée Masasi Grand Jogo ya Mazembe na bosanité Trésor Kidima Befeli na kata États-Unis na bosanité Kaembe Mundandos Kwa ba joueur ya Mazembe nga sona za vite la ligue joueur absolument vite mais wala to tsabi ba ba za mkusi balinga bo na stade Marouf félicitations Marouf wala te ngape fe ya makila merci wana tuko tuzongi ndenge monga nayo yango wana merci vraiment efficacité check c'est bon.